le monde balobi chaque commune est un espace oyo habitat ya commune wana ba se retrouvaka na commune ya Kitambo tozola Sabino espace oyo vraiment bana Kitambo ba se retrouvaka soki bana Kitambo baye kimia ezalaka parce que balobi restaurant terrasse du peuple oyo eza même avenue na bourgmestre na biso ya Kitambo awa chez Afi donc balobi awa Kolia VIP balobi terrasse ya VIP donc makambo tout eza toujours na ba norme internationale yango toye to solo la na moi muke toye ba activité ni neza a pona moni soko za na besoin beta billard oye awa okobeta soko za na besoin ya komela whisky na prix ya bien oye awa okomela whisky na yo na prix ya bien balobi même avenue na bourgmestre national na Kitambo avenue Sankour numéro 25 alors ndeko na biso mwana mwasi oyo akendaka poto pona koluka po a investir un plus na mboka na ye place auta Afi o tozana ye o tokosola na ye mwa muke bokomona pe star na biso ya Kitambo Dodi Olomide o tokosola na ye pe mwa muke na biti Afi soko koya déjà ba ndeko o tiki na poto mwa quelques jours ba mona Afi bonjour. Bonjour. Toye na espace kitoko oyo otosa la biso bana Kitambo na ebite bandeko bazolanda biso soto kopusa na koto bandeko balanda biso. Est-ce que soki baye awa biloko nini asika bako découvrir awa n'espace non? Alors chez Alfi Resto Terrasse du Peuple, eza eloko moko oyo eye ko changer situation nyonsu oya ba congolais surtout pour les jeunes. Donc biloko nyonsu ekozala eza ba plan la mission nationale ya Congo ekozala mais na kokotsa pe eloko balobaka ba spécialité mususu ou place au keka fo lien encore na ville na ba prix moko ya cher alors que tozala pas possibilité wana te ya relia biloko wana. Donc raison pour laquelle Terrasse Resto du Peuple eye po sunga justement bato oyo ba kokakolia biloko wana te à part biloko na biso national. Donc yangwana Terrasse du Peuple yé toro Black Sabino toro bongisa labino biloko bien il y a propre en même temps nazo souligner faut ébaquer hygiène est très important. Donc bon ébaquer na sala classe justement que rapport qualité prix est important. Donc ce réseau fixé prix ne loko boye faut la qualité nango. Donc on a lui na omo na mbongo te na faire comprendre que et l'euro nangai on a zoteka et ça pour la qualité premièrement et en plus en deuxièmement le prix vient après. Donc raison pour laquelle naeka ko sepeli sabiso ba peuple je dirais nos frères et sœurs pour ngape nazala nga mwana naeka na masolo to vendre sa masolo entre frères et sœurs pour te dire que le slogan il y a restaurant du peuple et ça tous ensemble. Donc ça veut dire que tous se unir tous ensemble, tous simana maboko, tous que liboso pour Congo avancer pour l'avenir de demain. C'est les... Merci. Avenir de demain et ça pour na bana bandeko na biso ba jeune o ba landa biso belé alors tout le monde ndeko artiste azana malgré to kotisa idée o utaki wapi kaka ndenge olandaka ba image ya Congo à partir à poto ou bien tout oyaki Kinshasa et c'est peliso kaka o c'est là-bas na Kinshasa cadre kitoko. Merci pour la question papa. Et c'est très important question au Tuningai parce que premièrement to salara likambu to réfléchissara ne ba bien il y a un moment de réflexion. Donc effectivement na yaka poto na yaka kin dans 2009 na kutaka situation très critique. Donc zala makasi. Donc non kokaku te comme la bala miké bon te kaneta kitaka la kin na 2009 première fois na kiti na bloc. Na vana ka abonné na terrasse boye moi mukie kaka ye oteka ba mouchoir na lela ayebi singa mama na somba ba mouchoir nyonso tout na pesa 20 000 francs na zuba mouchoir nyonso tout ayebi singa na lesa papa na ngala mama langa esalinga pasi mwana mukie oh luka mbongo po lesa papa na mama na e po ba ozengelo ko lia po na ndako po premièrement santé za vital moni mwana na mukie azo luka po papa na mama balia et puis singa makasi na bibiso bana nde to sunga ba parents to sunga mboka na biso et deuxièmement ezanini parce que na monaki que effectivement na Congo Afrique pas seulement Congo mais Afrique mobimba eza na souffrance la famille les a trop bato ba olia mingité bato ba olia bienté hygiène eza salité mais ba mbongo circulaka bato ba futa ba mbongo na bango mais bato ba na respect wana terre au sein leur mora propre raison pour laquelle na zonga ki poto na réfléchir na binzambe sunga ngai eloro nini oyo nga na ko sala
pouvoir pour ba tout ba soit eloro oya propre na répondre à besoin na bango eloro moko simple pour na zena mission na ngai el na lobaka na zena ambition moko boye mais na yebete par où passer donc raison pour laquelle nous m'a révélé nga bien fille sala boye fungola eloko yo mais ma vision na yo vandi sango bat ba Rolanda yo ti ba changer mentalité na bango pour effectivement na zena besoin mentalité moni biso peut-être le bakao to koli na poto to la mentalité mususu te to ba africain boy ba ke mentalité za ka moko poto ba africain c'est vrai que poto est différent l'Afrique ba on peut pas la mentalité la bango mais biso to ba congolais raison pour laquelle je suis la seule na ebi que pour le moment na Kitambo na za moi na boto na Kitambo na kola na Kitambo raison pour laquelle na yo fan c'est loko na Kitambo comme on dit d'abord faut balayer chez soi avant d'aller balayer chez les autres yango eza pasi mais na ebi que nzamba rosunganga na kokoma na mission jusqu'à la fin de mon objectif et eza photo sungana to lingana la paix soit là pour le Congo ainsi que dans Kitambo. Donc raison pour laquelle la CPI Neboye. Donc aujourd'hui la CPI vraiment pour mission nangai ezaki vraiment n'a aidé peuple. Donc on a toujours dans cadre ONG, je souligne parce que je suis là pour soutenir ma raison familiale, ma ramebele au salama à ezaka le début. Raison pour laquelle la salle terrestre du peuple pour faire passer message nanga oyo na ndenge nanga na vision nanga. Donc c'est ça papa. Merci beaucoup bandeko tout bozolanda biso à travers le monde. Lobby vision ya afi eza nango vision moko bien mais bande comme soupe bako se poser moi ba question muke parce que toka il paraît na monde mboka o ba futaka taxi makasi koleka RDC ezalaka te lelo ozana souci au servir peuple bande kwa Kitambo ba envier ba restaurant ya ville te bande kwa Kitambo baya awa po awa prix pena eza abordable na mutu nyonso aya kolia awa eza patron pauvre a se retrouver awa est-ce que oza si ba mission za nango ekozala accompli avec ba taxe ya minene o pe bozwaka na ba activité au bosal? Bien sûr, papa, et c'est normal. Parce que dans tout travail mérite un salaire. Donc, ceux qui ont ça, la bongo, et ça, pombo, quand peut avancer. Je pense que je participe quelque part à l'avenir du Congo et à l'avenir de la commune de Kitambo. Effectivement, moi, il n'y a pas de souci. S'il faut, justement, tout foutaka. Parce que, pour tout participer à l'ambo, quand la biso na ville, la biso peut avancer, ne serait-ce que dans la propriété. Pour me souligner, c'est important, c'est vital. Naponanga, ils ont santé. Donc, santé, zanini, il faut respect l'hygiène. Kolia kitoko, donc ça veut dire que équilibré. Donc c'est toutes ces choses-là que je vais mettre en avant. S'il faut, tout foutre à la taxe, parce qu'effectivement, la mboka Congo, toute la facilité moroboé, il y aura foot à Makamomé, tout le monde aura changement. Mais moi, par la suite, je paierai si je vois un changement. Vous voyez, ça veut dire qu'on fait un échange. Moussala, papa. Tu vois? Donc Moussala, on regarde Nzamba Sunga et Kende Liboso. Maramio Sunga, on peut accepter, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Gauthier Mascotte. Alors, tout le monde est artiste et musicien. Dodi. On a moni pe na calendrier na yo awa ya ba activité na yo. Na kuti kombo na ye bokomi yango quelque part. Expliquez biso na nous na ba fête oyo. Vous avez préparé à inaugurer moi soirée moko awa ou bien ça comment? Oui papa, donc avec mon frère Dodé. Déjà. Voilà, je vous présente Dodé, donc l'artiste congolais dans la commune de Kitambo. Donc effectivement, tout au début, comme je vous ai expliqué, resto, terrasse, chez Alfi et Fouamaki le 26 janvier 2014. Donc bientôt, nous allons fêter nos 1 an. Mais ma soleza n'a pas ma soleza pour le 25. Donc mon frère Dodé qui est à côté de moi. Donc to solo là qui vient, to bakinde, to banda qui ensemble. Ne répète to banda, to continuer ensemble jusqu'à ce que Dieu permet qu'on fasse beaucoup de choses ensemble. Donc raison pour laquelle le 25, je vous invite tous à venir parce que Dodé il va faire plaisir aux gens. Donc le 25 décembre, il faut comprendre que c'est jour de fête. Donc Bissonios tout Rosala Awa. Donc j'invite à toutes les personnes qui veulent venir partager un petit truc avec nous. Donc un petit pot, il y aura à manger, il y aura à boire. Donc musique, il faut demander bobeng à Kandoule. Donc Doule Robert, à ma fort Awa, beau sentir que Peba na Kitambo, bana moi la poids. Donc Bobo ça n'a tenu ngaro bingo phrase oh na habité sur histoire à Congo. Bah il sent que l'histoire à Kinshasa, la capitale du Congo, et bana na Kitambo. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Donc voilà. Banda na Kitambo mais totiki on a nous moi mukena solana on a artiste nabi ke ozonga moi mabange sala bien Dodi bonjour. Bonjour Ken Piana, journaliste moko ya sala bien na bana Kitambo na Congo Mobimba.
namoni ndeko na biso auti poto parce que azongi Kinshasa azo organiser le 25 oyo activité munene ya concert même artiste baza ebele pe na Kitambo confiance ya kopona yo euti wapi? Bon moni confiance eza na Kitambo bato nyonso babetaka folklore ngam na yaka na rumba na bolaka idéologie na beta musique classique ba place aboye ba billard eza soko ye na mbonda awa ekosimba te fo na musique classique pongo na sala tout tango so benga Dodi Olomide na ko beta chanson ya fena Kofi Kwatakora esika sambote atro so obeta ngome keba o to leka na pito pale ozondima na ko beta nzembo ya Kofi aza artiste oyo ko imiter eza pasi. Est-ce que vous avez la capacité à imiter Kofi? Bon, tant que vous avez une question, vous avez il faut tout le monde yembelo Kofi na sala. Est-ce que vous avez la capacité à imiter Kofi? Capacité wana nyonso pour nous bien formé. Pourquoi prouver ngata muke? Baninga na misapi balata ni balliance. Bisengo ya bolingo ba mona dezade. Zembo nango ya je t'aime comme récrier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Bandeko Bolanda Biso, Botin de la Biso sur 10. Na PC2, ou bien na PC3, ou bien na PC4. Sur 10. Soki bolo ba 9 bino, soki 10 bino, soki 1 bino, soki 0, bon répondre ngaka balobi testo kaka na site ane sala moi bien. Alors Dodi meka ko bengisa bana Kitambo pona milulu o eza programmé le 25. Bon, na bengisi bana Kitambo nyonso. Surtout staff nangai Christian Kabangu, commandant Puma, Gabibi Gasse, Yves Nguya, na bengi ba frère chéri. Moni système eza na Kitambo balingi musique mais ba contribuer à rater. Nanga zolanda kaka afininga lobi afia lobi asa ko aider dona sa obeta wana gratuitement oye osombi bière na yo odame osali to yo lingi lokola bango balinga bongo to komema bango ndengwana to sala makambo ebele na afi esaka pona concert le 25 te ba surprise ezebele ba makambo ezebele le premier to sa awa na bengi bato to ya Kitambo obazana beso bayoka bonne musique o ezambonda te na betaka sete ngam na rumba na Kitambo o ezambonda te boya ko vivre boya ko yoka boya ko mona spectacle ga très bon nga za ulandaka afi. Merci beaucoup. Alors merci ya Willy Musheni ndenga to sa l'émission boycott mondial ya mboka zo benga ngape en direct mais moi na yamba ya Willy ezate na sa l'émission na si on comprendre que Ken Piana lobby ba 18h mo nazala benga Ken Piana yamba ngate nazala ki na émission 17h53 nazala sa l'émission yango ya Willy na yamba ki ote code mondial ya mboka na biso RDC Big Boss Mamadou Ariso ya Bibi Chamala. Merci ya Willy Musheni, merci. Balobi soki ba américain ba kumisa le Bill Gates na bango pourquoi pas nga pena kumisa Bill Gates nanga Cardozo Mwamba wankena hein muti wa dollar balobi talaka patron o aleki ba patron tout ya Congo Cardozo Mwamba. Merci Zolanda biso. Alors na habité soki to ko suksa na mode de la fin nini na bandeko to balande biso. Si, Toko Souk Saboé. En tout cas, je remercie tout le monde, toutes les personnes qui m'ont soutenu dans ce parcours, de plus réaliser, premièrement, à mon papa chéri, papa Henri Okamba, donc à Songa qui est déjà à Paris, ma mère, mes frères et sœurs, Napoto, même Nakin Awa, et Napesibino, gros bisous, tout. En tout cas, Bobangate, Nzambazo Sunga, Apeako Sunga Susu, mais Nana rajouté Kailo au Mokone Tolobi, frère Nanga Lobi, donc le 1er janvier 2015, donc des biso Anakin, tu fêteras le 1er, tu fêteras le 31 T. Donc j'ai une grande soirée ici, donc la première soirée chez Alfie, Resto Terrasse du Peuple. Donc ça va accueillir tous les jeunes ainsi que tout le monde, les papas, les mamans. Mais potozana poto sangana biso nyosto fêter mbula sikande tokoti. Donc soirée à black and white, mutu nyosto aya olata noir et blanc, entrée masque offert. Donc tortia moi entrée moroné mbulo ebika Resto du Peuple et ça a toujours pas pris. Donc entrée moro moi capto la raba 1000 francs hein. Mais pour remettre la massanga on a prix normal. Merci beaucoup. Alors, tu ressens un peu dans cette émission. Alain Moukoulou, ceux qui ont collaboré, parce que
que yaza PDG ya 5 Congo société où était kaka whisky na prix à moins cher whisky au Portugal et qui tient Angola awa usine et simbami na maboko ya lemu kulu soki boko beta nae moi featuring et ça la bien ngoza na moi espace oyo et ça la paie bien alors Dodi ngana tikeli au micro au ça la moi vocal au peut saper ba mot de la fin. Bon na bana mbote na ngai na shiki kifuila kandi kifuila na pesi nsata boli ya kokombote président Gile Pululu Nene Mastouri quartier Lisalam obimane boya mbanga mbota tro boya ebele le 25 boya omona makamnenge salaga mbetulu bilengi wana j'espère bomona mwa kala na salaki mwa muke na kunda siko na bimi na bengi bino nyonso boya ebele boya rotala boya ebele na pesi ya Willy Musheni code mondial mbote na pesi Luvumbu Nzinga héritier wata au joueur avec club ozo sala makama minene mbote ngudika makila mbote et puis délégation ya bana Luanda Presa Ibera Moros Kayun Salambila Dax Kitondo na pesi bango tumbote mama na ngana ndako na bosanité binomo boyebi place succès banda na oloba mingi te pas Adam Ngunza na kwa mutu mbote ya tro fena nga okikait mbote ya tro